Charlie ça. Charlie a un bureau à Ouattara au final. Et puis Charlie sera d'ailleurs, lui il a rappelé à Moutinho ça. Elle a la micro langai. Micro na yo. Vitesse l'équipe. Micro na yo. Vitesse l'équipe. Anana. Donc mingi olo bezate ndeko langa e nganza me matro. Donc na bien. Ba tous nzambe Jésus. Malembe. Ndeko lamuka la pardon. Moi itambo lamuka. Émotion. Lamuka émotion. C'est pas pareil. Ndeko ngai. Donc vous comprenez donc de quoi ça vraiment na émotion zo ko ya ba crise donc à makasi donc pour la Charlie donc vous comprenez que ba na itambo ba crise à makasi bo. Mon atier botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bonjour très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde. Question toujours de vous informer à propos de l'actualité qui se tient toujours ici à la République démocratique du Congo. Concernant la team Ouattara, il y a Héritier Watanabe, Gogan, Motonatembe, où il faut perdre Moko, proche naé, Charlie Mobutu et aujourd'hui la René Abiri étant Macron Mandela de la presse. Donc on a quitté na commune Kitambo et Pawapi et Sika Ndeko Charlie Mobutu à Botam donc à Fandaka on a parlé veut dire que au solo là na grand frère Naye qui est là avec nous sur ces belles grands plateaux Vérité sans frontières. Là je dis un très grand merci à celui qu'on appelle Rosette la fleur d'Hambourg, merci à Gauthier B, les patrons des patrons qui nous suivent, merci à Paola Schengen, Kilo à Londres, JP Dacruz de Genève, le grand sapeur, homme d'affaires, Wazolandabiso, Baotozo, partagez toujours ensemble, na Libota, Yandekonabiso, Charlie Mobutu, Maman Sylvie Mbembe, merci donc Nabinonyo, surtout Bozolandabiso, Bozo, partagez ensemble, na famille, Yandekonabiso, Charlie Mobutu, pourquoi pas dire aussi à ma consoeur Victoria Labombaski pour son assistance parce que je ne suis pas seul tout qui est sur le terrain. Donc question toujours de vous informer. Ah, tous la grand frère Naé, donc bah Woutipe Morgue, Tokoyeba, donc Nigne Leki et puis Marambouni, ni tout ça. Et bonjour artiste. Ouais, bonjour de bonne santé. Oui, santé bien en Angola Zambé. Ouais, donc tu es bien que donc ça vraiment passé comme Libiso, dans la famille. Premièrement mes condoléances. Merci. Ok, ah toujours sur le nom où vraiment fraîchement na morgue yangalie ma ici kawa pikor ya ndekonabiso Charlie Ezali et na mokuse tokoyeba nini vraiment et comme les lignes de konabiso Charlie azala qui malade. Ils ont vraiment passé pima mingi et panabiso na oui comme les biso vraiment tout s'attendait qu'il n'en que là au moins comme la biso boye vraiment quoi. Et pas ya Charlie Congo au Bozobenga Mobutu. Charlie a bien quitté au biso de Bina Libota. Azanzu to makasi atambolaka et lundi, dimanche, samedi azaki na bandeko ensemble. Mais en arrivant mardi, Charlie ayaki nandako. Ayaki nandako utaki wapi? Et place ya Zalaka quoi. Ndenge mo mbali mso Zalaka vraiment quoi. Parce que moi dans la résidence c'est pas ya président na bango héritier Watanabe moi pas na yende ngi bazalaka tant alongo pa na ye nandako pa maman bia zo kalibumu pasi il faut maman qui ndotika en hôpital maman zo bakuta quand c'est ça ba blague pour zoto makasi bona bia zo ka bien té nan zoto comprendre hein? Et après nango ba si ça sokoli peut aller na petite sœur ba accompagner ti na hôpital ndenge zalaka mo ba soin en tout cas banda pesa ko ka bien té moi soin ba pesa ki alali moi muke na butu wana mais na tongo zaki vraiment grave
azolia limpasi azokata bilamba azobaluka azolala mabele tout ça moi ezaki te c'est comme na maman moi pe mape comme ke mambulo attention matie donc bilo mora bongo quoi ti comme na maman ko bacha ba son ba bimisa biso libanda ba tunyoso ti to libanda ka tozola de la mouvement ba docteur ba côté belé ba encadrer et un moment donné ba yoko annoncer biso que Charlie azali sous statique biso tout le monde qui on peluche voilà tu veux ko bimati to comme à côté à parler to simbi boye place musu to zo mona moto place musu malili parce que to yeba so mta kufi mona nzoto malili etindaki ke ko komati e pa ya pasteur Walesa ko koma papa kendaki na corte pas pasteur Walesa na eliki kende on a biso azana nous qui a profité parce que place musu zaki malili place musu moto peut-être prière nzamba ko sala que de kwazongi parce que to mona pe muta kufi na nteme ba wole pe ko chai na morgue na eliki parce que eliki na moto lobi moto kufa menzambe nde tant to koma ikuna azaki déjà kokufa quoi et après nango et ça qui kokoma on a gipé pasteur Walesa oui pasteur ala qui voilà azaki déjà kokufa il y a rien là-bas et ça dit que kotika bembe na morgue avant qu'on côté la morgue to zaki pétant to senga pena ba médecin moi 30 minutes mo ba meka pena toujours kana eliki ande ko na biso ba médecin ba ye ba bundi donc azaki ne kate la société ande ko na bina zati azati vraiment ce moto moni ba continue on a besoin na morgue la côté na morgue to zawana ndenge zala kaka moni biso za mbala yambo eza passer na libota ko kufela vraiment mobali moka mukolo bongo puis jeune fille to tante biso za mbali boso ndetinga vraiment et selenga le ner wana petit nanga pena donc leki na biso mo libota za ka respect ato sarabiso soto lobi na ye to ganga sekara kaka za na kandate donc Charlie a été candidat à papa social son a bengue na musika ngabi yo boniko tina na mabo ah vie za na benga nande mo ya calme tu na benga yo basali pe yango mais ça fait mal Charlie tiki biso tout le monde a lisouté ma réaction za qui peut moi dur parce que ça là moi pas si trop comme on a en tout cas brusque boyer on comprend mon des amis parce que moi aussi je suis artiste il y a tous les moyens pour comprendre la situation mais il n'y a rien parce que Aza Moutou mais ndenge nzambe oya pesa rapé ya botolaka parce que bandeko bayo ki mo ba rimer par rapport que voilà mais ndeko na hérité Aza vraiment un problème parce que Charlie avant ko faloba ki yango ebisa biso malgré ba réaction quoi malgré la réaction c'est un peu dur par rapport à l'Ikambango n'engagé biso quoi pour ils ont facilité tout solo baboué na ultimo c'est que Liwa Naye est engagé les lots comme na ba journaliste na ba site morobo ya pamba tout le monde met ce titre ndenga lingi pour saluer la réputation ya héritier Watanabe par rapport ya Liwa ya ndeko na biso ça problème té bango na nzambe na bango biso tozaki ba monter par rapport à réaction so na so la parce que nzambe mutayebi lobi na biso quoi tant on a biso que na ultimo pour na kosali kamando kona biso Charlie alali pena on dit matin que Charlie on a la morgue lekinde ozokana biso on dit matin que Charlie akufi Charlie pena lali donc morgue lekina ngo bien to futi ba frère ndenge zalaka ya morgue et on a futi ba frère héritier Watanabe obi non on est ensemble famille tous ensemble na héritier Watanabe donc on a parlé avec héritier parce que héritier à 5 mois de déplacement muké akuta na grand frère na biso baron qui solo kele bazaki ensemble donc on a parlé des ordres zate mabezate héritier sali loko mo ya mabete entourage ya Charlie ndenga ebisa vankufa nde bazaki jaloux avec eux ndenga azalaka na héritier Charlie ebo solo là Charlie aza aimé na batu nyonso donc alobaki biso ki azana mabe na mutute azu mwasi ya mutute azana problème na mutute donc comme lié il est morazo bangote on se comprendre donc Charlie a biso za na problème tout entourage nae o azaki na bango donc nzambe ka sunga parce que mutotika libanga na mukilo yo azati vous comprenez donc héritier za na problème té aza frère nae aza petit na biso akitambo baza ba master babanda déjà moi kala trop na évolution avant ba musique quoi okolo banini pona bae o bazo profiter na cette occasion pour salir les noms ya artiste na biso héritier Watanabe aza président de la même manière na yope oza pe na président pe o akamba kayope na monde artistique donc ils appellent les campé ko matin su yope tant ce ko zo mutezara libanga zu chaku ndeke ko sekate quoi bon na oloba que biso to famille quoi tant ngana lobanga na zaki na zaki pe monter hein réaction zaki mondenge mais to za batu to comprendre mamaliwa ma maison ndenge donc nyoso to ba manza mena bandeko yo bazolo ba mabe en tout cas ndeko nanga Charlie e ba kiteke lelo aux aller bembe
ayeba ite Charlie azaki bien et alata na bien asola bien azaki bien zoto makasi o te so bete likofi a obeto kara onyato likofi donc makasi ona onyata likofi zaki yo ndeko zolo ba mabe na kombo ya Charlie Congo en tout cas ndeko pour na saluer kombo ya héritier en tout cas ngana oyebi so ndeko oyo zo sala donc tala simazonga moto vous comprenez hein? Donc Charlie a une famille nae ndeto le baramuto ya mtazana ekolo nae azana famille nae nazo biso que Charlie a une famille nae. Ok, merci bien Charlie aza vraiment na famille nae de yosa vraiment mora ba grand frère nae et par rapport ya ndenge bouti conclusion pe nini obozui na famille ainsi que na ensemble mobimba la team Wata pour na obsèque ndeko na biso. Donc comment vous êtes organisé pour na kolela ndeko na biso na temps réel et avec beaucoup d'honneur? Toujours dans un programme nous dans le baboye tous un rendez-vous il y a programme sur ensemble parce que toujours continuer toujours ba programme na biso na hérité to kutana sur lundi pour na kosola lisusu par rapport il y a ba programme na biso ndé tous ça ko évoluer ensemble ndé na biso gazaki na grand frère na poto baron qui solo ki ba sololi il fait pas biso ndé ba sololi na poto batie matanga place ya grand frère azali ba master artiste comédien bazo za la kuna ba na kitambo bazo za la kuna pe bazo benga tout moment ba sœur na biso ba frère na biso ya kitambo ba master ya ba mulos kanto ba sœur ba camarade ba grande sœur na biso ba Vicky na ba Londres bazo benga donc on est ensemble to sola kande to comme parce que biso le outil morgue tant to kuta na pe to pe sa programme na bande konde to zo evuto vraiment to zo voler na héritier ensemble loko ya mabe ezate ezaka likambo eza que la programme na ne bimite jusque là bon tout ça déjà pour programme aussi bimaki parce que on a des matchs encore semaine prochaine samedi pour nous kunda dimanche parce que le tout ça samedi donc samedi prochain encore réseau bima pour nous kunda dimanche encore la makana kitambo tous autres la terrain na biso za kitambo oyo ko permettre mutinyo sa za malamu parquer car na bien sécurité za malamu ndenga ki kolela na biso elongo azonga pe elongo nde souci na biso et on a toujours malamu quoi vraiment. Ok, je pense très bien que vous vous êtes aussi organisé parce que ranking eza vraiment makasi bana kitambo ya koto na ba rouge ya côté ya quand on a Babylone na habité so bo meke mpe ko arranger situation ndenge nini parce que bazoki si moko ya bandeko ya Charlie bazoki si moko bandeko ya Charlie na habité so au courant na biso ranking etali bisote na mambo au courant que bazoki si moko ba leki ya Charlie bon. Attends, il y a une confusion parce que Barankine na ba commune nyonso Barankine na nango. Charlie peut d'abord aza mutu abatu. Charlie aza mutu abatu. Vous comprenez pas naloba. Charlie aza mutu abatu. Leki na biso aza nefe nanga mwana sœur na biso Vicky. Kenaki biso za pemena magasin kitambo donc to za pemena magasin kitambo oya akeso mamo eloko na butu parce que to la na matanga. Bon nde bakanisa ki par rapport à Barankine na bango. Moi les chete les ka ki penda. Nzoka basaka bato bazolela na Charlie quoi. Bakanisa ka be filtrer par rapport to telemaki pena en tout cas pour nous na bakimaki mais na minute on a besoin de sécurité za makasi na niveau à parler nde to check kimia o ezali to lingi des ordres te to la Charlie na kimia en tout cas nde tangut na zolo ba on na vandiawa ngaza artiste comédien oyo bandeko baza ba militaire o ngana boka par rapport ya musala rolo balingami makasi ya soldat balingi makasi en tout cas nde to za simana biso za demi na ebisi bango na serré bango ko sala désordre na lopango na biso esika papa na biso aza oyo azana no mukolo azana posa ya repos azana souci ya mwana ye to resamba na yote ba okanga yo ba cheo na demi ya petit mukolo ba okunda corps ya Charlie Mobutu ozana mamna loba yango na zo serré mais ba tunyoso ba relation ya Wata ba mi ya Wata ba camarade ya Charlie Mobutu ba collègue tout ça bande konyoso mais ba collègue na ngai. En tout cas, sécurité za makasi, muta bangisa mutute, muta kimisa mutute, muta yoka biyoka yokate, bako yambo na kimia na libota na biso eloka mabe ezati. Place ipe kuta encore ekobima. En tout cas, ndeko nanga na zo assurer yo nyonso za dans les bons. Sécurité za et d'ailleurs sécurité za na maboko moso na bon na lo besate, mais na biki dans les bons. Donc ndeko olela makimia et oleka très bien. Chala sa kufia sa ki ata osali des autres. Parce que nous avons que par rapport à l'attention de qui m'a bien makasi. Mais le coup, la parent et puis responsable, un artiste n'a pas la désordre et puis tout batouboé et après nango et au boutir nelo moroti. Donc ça toujours ba perdon. Donc Charlie a raison à rater.
Tozo le laka ye que son âme repose à paix. Et ça passe vraiment mawa. Et ça vraiment so moni na sali je crois na ça peut fatiner lembi. Na lembi makasi, na moni que to so laka moi muke par rapport parce que encore ma semaine prochaine tous en matin tous sur la je comme moni faim bazo solo là na boy même que ça moi image na bango pesa la moi tension moko boy tu quoi parce que biso ebi monde na sonde ezalaka noko musomo na ebi na nuté akolo batam maloba moi mabe akoza moni mobe respect na mowe atiki biso to lo ba maloba weza malamu mabe ezala tu quoi parce que bino boye pour information ce que sali que noko moko to papale ki moko sali mabe pour na bino ndetinga na artiste na osepela na ngoti. Vous comprenez? Charlie a mouté à battre tout sur le poteau bien à makasi pour Charlie Mobutu. Donc, on a équipé Tetenda et Kotine d'apé Moro à Batunaepe pour venir aussi vous assister. Tetenda a zoti kabisote. Tetenda a zalaki na butu. Na moi ndekonaye moko paya qui consistait na biso. Abi Charlie Aza donc abi singa Robert Kaskito les artistes comédiens mais non parce que Charlie Aza petit yo na porter cœur Aza petit mon la linga qui est vraiment mingi à part na mena et pas héritier parce que Tetenda Aza héritier quoi on comprend donc Charlie Aza vraiment lekinaye o azo lelana biso ensemble azo tika biso te à tout moment na Dieu merci Mbokani en tout cas Dieu merci Mbokani ndenga lobaki nanga Robert Kaskito na rolelana bino ensemble. Dieu merci Mboka nazo tikate azo benga tout moment pour l'Hollande révolution bande ko na epé Dieu merci Mboka bazo ya bi Robert yoza frère na ngai na rotika yote Charlie Paza o na lingai makasi na zalaki na ye na liaki na ye na milaki na ye donc merci vraiment Dieu merci Mbokani na Alain Pela Tchakoule nda Cizeren baza ko benga parce que Charlie azaki petit na bango na Bourron Pela za camarade nanga Jarman na Banelim Pela Gisèle Pela bato belé bazo benga camarade nanga Charlie Mansaka la kisolo kele baza ko benga Mireille Kaba na Londres baza ko benga pona likamba Charlie Cécile Bilonda na Canada za ko benga Alberto Kalama poids lourd baza ko benga baibaki Charlie donc Wenge Mobimba vraiment bazo lela papa chéri vraiment tini mes condoléances naé ba Roger Ngando bazalaki ba Mosaka tout bazalaki et ça linga plaisir à trop en tout cas ba te belé ba bengi Gauthier mascotte a benginga pour na reciter mes condoléances ba ibaki Charlie en tout cas place na yota la ke na moni kenga ko na sa muke ya ta artiste to sala banzonzing mais Charlie vraiment na bisa ke leki na abina ngayo sa mtama boke mais lelo na lo ba ke Charlie mta salinga spectacle pas si mingi vraiment. Merci na bande konanga bozoti kabisote producteur Arme Lourd merci na yo Etiki Mbogus les jeunes producteurs merci vraiment ne bozo toujours kotuna tuna évolution et zo sala bien makasi donc on est ensemble bo benga benga toujours ça bien pour notre évolution donc voilà quoi. Merci beaucoup. Donc, toujours dans cette interview, donc question d'actualité toujours Yamatanga. Donc, pour la bandeko, la région de pour Sikoyo. Donc, toujours les landeko, Charlie Mobutu Mora proche. Il y a héritier Watanabe Goga. Pourquoi pas dire un très grand merci à Gotebe, les patrons des patrons depuis Londres, Oaza de cœur, ensemble avec la famille de Charlie Mobutu. Pourquoi pas à Paola Schengen qui est Londres, maman Sylvie Mbembe. Merci à la team Watamobimba. Merci et puis félicitations. Makasi na héritier Watanabe la poule Gamoto na Tembe pourquoi pas à Karine Mokonzi la baronne donc au hasard toujours on a peu sous pene pene chef il pas au partager pe mawa et là on a loba Karine Mokonzi yeba façon ya loba wana na expliquer na ndenge moko na temps normal temps na lobi ke bakanda yali Charlie aza muta osakana te na loba Karine Mokonzi ozolanda ndengo zawana engelo bate sokoza pembeni ya héritier yo laksa biso ko yebi héritier ko leka biso ngana zo biso héritier za petit na biso ya kitambo ya palais keba na ba fausse information ba publication na bina mabe wana keba na zolo bana kebisio keba je crois wata uto solo na grand frère nanga to solo li par rapport bango ba benga pe to solo li héritier lo bina za ndeko na bino na expliquer ngo calmement na ndenga bien pour mukile comprendre ngo. Vous comprenez, oh, comment je crois petit frère n'a répondu à qui yo. Ngaso na répondu à qui yo tam sengo zamabe. Pour nga za balolenge na ngai ya réaction na ngezalaka. Vous respectez mutu metoko banga nzambe wa pesi pema. Lelo Charlie azate. Vous comprenez, Charlie azate ozonga soute.
ata tosali nyonso Charlie ozonga sute donc osala bilo mote po ba mono za danger donc komeka su kosala eloko te na biso komeka te ndeko nanga mwasi komeka te na biso vrai komeka su te biloko osali wana tokoyeba Karine Mokonzi asali nini oyo namoni ka na ten komba Karine Mokonzi mbala moko tant na lobi yango déjà aza wana yeba maramni na sali ba publication na yeba maramni na lobi vous comprenez encore détaillé pour nazong sa sous douleur mobo c'est pas bon vous comprenez c'est pas bon na lo bango te pour nazong sa douleur vous comprenez c'est pas bon so na biso kuté za na ndeko moko boye alobake lo mo ezaki vrai te na boya ko fula ngo parce que bonzambe ezali biso to na famille chrétien oyo ba ndeko ba pasteur na kati libota ba bité pardon tout ça ba chrétien le rôle petit frère na ngai Congo Sylvain aza pasteur na Angola pembeni ya ba pasteur o bazaki na mière pasteur le messager Rifi en Angola ba Jean Didier Lunda Mogrosso donc voilà quoi na boy ko détailler mais je crois comprendre ngana makambo na lobby héritier watanda baza frère na biso je commande na lobby yango na expliquer ngo calmement donc voilà quoi. OK et tant pe corps ya presse na rosenga vraiment ba excuse belé ceux ne lo monde ko Karine lobaki oui ya les akibi na zan de ko mwasi to remeka pe ko solo la pe pour arranger aussi quelque chose. Nga ba excuse wana za yem to loba yem to rosengeli yango te parce que yo tem to lobaki yem to publiaki Karine to rosenga ba excuse parce que aux la peine à day auto so les aba début non aux na day tant yo moni lelo mais wana ebité par rapport ya on a sengi kimezala tant to check kimia na sengi vraiment kimia bonzambe ezala pour biso che bonzambe na biso vraiment na comment Nzambe toche bonzambe donc qui veut dire to li mabe ezalati so ke nango mabe biso pe to ke nango mabe po rien ne change na bandela Charlie azonga te mukili nyonso to mona bat batondi po Charlie nde lisolo ezobetama et après nango tant to kunda Charlie lisolo muso ebetama te yo ya Luka Robert Kaskito te po ça l'interview au sal interview pour nous ya Charlie Mobutu nanu corps ebimite oyeba après nango ozonga te olandinga mutu moto to senge bambongo pona na corps ya Charlie Mobutu olandinga na loba eza ndenge likambo ezwaka mutu soko mituti so moni que Charlie azaki plus cher na yo oyo kosalo sali vous comprenez donc na sens wana vous comprenez donc tolingi mabe vraiment zalati ndenge to so lela na héritier watanable to continuer ko lela ndeko na biso dans le calme vous comprenez ezalaka bongo makamnyoso ezaka bongo eza passion biso to so yoka na ebité tamusu yena na héritier bazaki mota mo muke osala relation na bango azaki mota muke oyeba Charlie Mobutu na yebi Charlie Mobutu te na yebi pe wata te vous comprenez so batune ke Charlie basakana ki wapi babeta batanga na école ni ayebi nete vous na nango ayebi te ayebi libota na ete batune quartier na bango za babenga ngo nini ya yebi ngo te ya lo batamusu quartier wata avandara boy mais avanda wapi a évolué ndeni a habité Charlie a évolué wapi vous comprenez il y a une minute qui na résidence à Charlie non ils a parlé pena donc place ba boti na biso ngana za pananga Charlie pas réussi kana awa ils a pas ba boti ndenga yaki ndenge place makambo ezali vous comprenez ndeko nanga donc vraiment eloko ezate to kenekane na lobi ndenge nzambe oyo azotambwisa biso na bonzambe nyonso ndenge nazoloba ba o basali ma benzambe ka mtayebi yango parce que ba frère na ye oyo o basaki ba jaloux na ye nzambe ka toujours na oloba nzambe o boyebi bosali nzambe ka biso to yebite nzambe atanga ki ba kombo. OK, merci bien donc pour Nabiso tout Bozolande émission ou avec plaisir donc question toujours de vous informer. Merci à Royal Kinalele, merci aussi à Chantal Mariano et à famille Tepakine, pourquoi pas dire un très grand merci à maman Anne Balobi donc restaurant Caribou Bazolanda Biso toujours question toujours de vous informer donc mais réaction topé compromis au médecin constat au médecin sali na kati ya corps ya ndeko na biso suite ya nini ndeko na biso akata moto Charlie abeli papa na ngai Charlie maladie mais maladie abeli on n'a pas fait une toxique pour toi basonde nini tout ça Charlie abeli autopsie non Charlie abeli est commis nzambe mutayebi on n'a pas choisi à Hollanda après ko landa ko yeba na esa elote na que nous venons bref après ko landa même autopsie et après non to yebi que yom to salé ma be poison
na roboma yo l'état changa na boloko ti na keno wa bien ko évoluer nos carros en vrai vous comprenez attends que nos hôpital tout l'année ba médecin il y a rien de spécial Charline a tiki biso to perdre a rozonga raté mutuloro la Charlie Mobutu Congo azonga ti. Merci bien, nous sommes presque à la fin de ces belles et grandes émissions Vérité sans frontières dont René Abiri ensemble avec Shadrach et Disquared Autosali descente une exclusivité à la résidence à Charlie Mobutu au Apito Solo na grand frère naé merci Nabinotu vous a connecté pour passer ce temps et Kolanda biso vraiment sur ces belles et grandes émissions Vérité sans frontières. Merci à Royal Kinalele donc Chantal Mariano et à famille Tepakine. Merci na restaurant Caribou ya maman Anne donc depuis Suisse au Bazolanda biso donc Suisse na bien restaurant Caribou na peut se copier sa numéro de téléphone pour na batutu bazana besoin de contacter pour plus d'informations tant que vous avez un ndeko moko pas besoin de partager ensemble na bino donc na habité quoi moi numéro de téléphone voilà que bato bazol ko participer ma wana biso za mabete to pesa ka ba programme biso za bata télé na ndenga mabete quoi. Numéro phone nangeza 089 61 666 97 089 61 666 97 moi ça numéro nangai moko donc voilà quoi ma bezate petit frère nangai pe ako leka ozoa un peu interview à part naye o azaki le ki a Charlie Mobutu bango pe bayebi ndeni bazalaki donc parce que ngana za yaya biso tozana ba ndenge na biso tozailaka comprendre aza petit nanga l'équipe ya koloba par rapport ya ndeko naye réaction naye voilà mon entier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci, Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température, et na mo pepa sika.